Shalom, shalom, ba maman, peuple de Dieu, bandeko nyonso oyo bolandaka biso na YouTube Didier Formé Amalata Kala, na tranche na biso tolobi on l'appellera femme. Alors on l'appellera femme et sa émission oyo ezala représentée par maman Bena. Alors lelo vraiment tozaka na mobilisation oyo toye pona kosala pona makambo mboka na biso koleka lobby lundi. Alors topesi bato nyonso tu bolandaka biso awa na UK, bandeko à Londres, bandeko Manchester, partout Paris, États-Unis. Nzambe vraiment atiki ete kimia na ye ezala bisika bozwami. Alors na message na biso ya lelo ya révolution na ye mpona koyeba korévolutionner bamama na biso, bamama oyo toza na diaspora, bamama oyo toza awa na Londres. Vraiment eza mawa mpe eza pasi parce que na temps oyo toza lisusu na temps ya distraction te. Toyebi ke ntango makambo ya solo ebandaka bato ya distraction mpe bayaka mpona koyeba kotia distraction, mais biso toza na temps ya distraction te parce que toleli mingi, tonyokwami, bato bakufi, bainnocent bakufi, ale moloto, bapasteur, do bato ebele oyo soki bokoti na Facebook na biso justice et la liberté pour la femme congolaise, beta yango na Facebook okomona ba elema to pe ba image ba photo ebele oyo ya bandeko na biso basi bandeko bakata ba makolo na Facebook wana beta kaka justice et la liberté pour la femme congolaise, okomona ba elema ebele za wana. Alors ezosala biso pasi pe mawa na comportement oyo na yebite biso ba congolais pe ba congolaise tolingi tolongola Congo toya nango awa eza Europe, ba loi oyo ezalaka awa eza différent Afrique to pe na Congo. Alors biso bandeko ba congolais bazoyeba te na kopesa exemple moko makambo oti koleka na Paris biso moko tozolanda ngo. Bon, peut-être bandeko ba congolais ebele comme balingana ba kotanga te, balinga pe kolanda ba news te, peut-être yango wana. Alors tolongola na mitu na biso ke toza na Congo te, toza na Europe. Europe eza mboka ya loi, et puis Europe etika mutu nyonso tu ayeba ko s'exprimer, mutu na mutu aza na liberté ya expression ndenge nini akoki koloba, donc mutu na mutu aza na point de vue na ye oyo akoki koloba bakokange na makasi te. Alors toza ko regretter ba mama nanga na ye mpona koyeba korévolutionner bino parce que omoni mingi bazotia biso na confusion na mabe na malamu oyo kaka o ba mama nalobaka ngo de temps en temps la fois passée na kolasa bino différence entre la femme et une mère. Yango na ngonga oyo tozoluka ba mère basi oyo tobengami ba mama parce que mibali ebele jouer basombi bango et puis bato ebele bazoluka koutiliser biso soki balingi basalaka eloko mo o ba mama mais nga siko na nina ya kolobela mama moko parce que tozolobela ba mama nyonso tute, tozolobela ba mama ya distinction, ba mama ya sagesse, ba mama baza ba intelligence, ba mama ba comprenaka, ba mama bayebi ko discerner parce que toza basi mais toza lolenge moko te. Alors eza na comportement moko oyo eza koleka na bandeko na biso awa na mboka Londres. Je crois les messagers otaki koloba ngo menga na ye mpona yeba ko révolution lisusu mama mpona kotelemela ba acte ya boye. Il y a un monsieur nayebi te nga en tout cas napesaka bapapa respect etake mama, et il y a un monsieur ngoma na Londres asali ba pétition croyant ke akende bandeko congolais bazwa ba pétition wana, asali pétition contre ngai, contre le messager ke eta ba pétition na po ba interdit biso koleka na internet. Mais bokomi ba lettre ebele na télévision, totiki télévision mpona koépargne bandeko wana ke bafuta ba charge te na ba télévision na bango. Toye na internet et toujours na ba message oyo nzambe apesi mutu na nzambe, nga nazojouer rôle nanga comme animatrice, présentatrice parce que nasali journalisme. Alors un monsieur ngoma na Londres atelemi mpona kosala ba pétition kokende partout po ke bato bakoka kosigner mpe na remercier bandeko oyo bakangaki ba pétition na toyebi bango te, ezalaki na matanga azwi ba pétition na ke nango mpo basigner, mais bandeko na mpe batakaki ye babotoli ye ba pétition na. Vraiment longonya na bino bandeko oyo bosalaki parce que toza ensemble toyebi bino te, mais esengeli biso nyonso bakongole toza na esprit ya discernement toyeba banani bazosala malamu na banani baza kosala malamu te.
Alors bamama tofungwama miso bakokosa biso combien de fois bakosa biso mais bazo continuer kaka kokosa biso. Pourquoi? Donc yo nde oza responsable. Il faut toyeba mabe na malamu, banani bazosala malamu na banani bazosala malamu te. Alors mingi na bazoya koutiliser biso toujours oh bamama totelema, oh bamama biso basi toza batu ya valeur. Alors yeba ko discerner nani azobundela mboka na nani azobundela mboka te. Yeba ko discerner nani azoya pona koyeba kopengusa bato, nani azoya pona ko discret bato. Biso totelemi le messager pasteur Nzubila tout po air de vérité ba passer mususu de l'heure ou de près otoyebi pété parce que il y a 900 000 oyo nalo ba 700 na kata Bible ninge lobi 700 nano batagenuete devant le Dieu de Baal. Et ça fait na bato mitema malamu nano batagenuete basombi bango te bapesi bango mbongo te bazali. Yo oza motema malamu, yo oza l'esprit ya révolution telema kotikela bato mabe bazwa le devate. Lelo bato mabe bazwi le devant mi. Tokomona même na ba organisation na ba charité na makambo ebele bato mabe ka bazwi le devant. Alors tant mutu mabe azwi le devant to benga bango ba esprit humain. Esprit humain soki azwi poste aza number 1. Yeba ke bino boza na te boko souffrir. Yango mama biso na 2015 tolingi lisute tozala na se ya esclavagisme yaba faute ya bato oyo bazali ba esprit humain oyo bazoya po ba gouverner biso. Tokoki kozala jamais esclave ya bato wana. Yango nazosenga bino mama totelema tosala révolution tala nzambe asali biso grâce mpona contribution ya one pound. Tolobaki pasteur Nzubila mutu azozwa ngo tokotia bacompte na se mama nyonso oza na famille 10 personnes 15 personnes récolter one pound oyo nyonso nzambe akotia po toyeba kosoutenir bandeko na biso moma yango oyo ebele basali bacotisation tomoni yango te. Ntango biso tobandi initiative ya malamu bamosusu mpe bakoya na initiative mpo baluka bakase mais nzambe bakokase yango te parce que Bible elobi si Dieu pour nous qui sera contre nous. Et le pensée de Dieu ne sont pas nos pensées. Makanisi na biso eza ya nzambe te. Ya nzambe pe eza ya biso te. Yango tozosenga bandeko na biso na Congo. Tobima libanda ba mama. Botia ba pétrole na milangi. Bozwa ba mabanga. Bozwa nyonso tout pona boyeba ko se défendre. Soki bangula bateli pona ko beta biso masasi. Toyeba pe ko se défendre. Yango wana naza kosala appel na bino surtout ba mama boza na UK, ba mama boza na Paris, wape pa ozwami sala manda na yo pour na contribution oyo moma yango oyo bakosi biso mingi basakani na biso mingi moma oyo eza susu moma ya kokosa biso te ya kosakana na biso te bamama na Congo totelema bandeko basi na Congo totelema parce que tant oyo eza ta ya nzambe tozobunda biso moko te tozobunda na ba ange na nzambe tozobunda na Saint Esprit na nzambe ye moko. Ebele ba innocent bakufi ebele. Alors nzambe akomi ce qu'on attend ya vengeance. Nzambe alingi a venger contre ba méchants. Même ba méchants nyonso baza ko s'élever pona koluka ko attaquer biso pona ko attaquer ba initiative tozo sala. Nzambe aza ko s'élever pona ko venger contre bango. Basi to mibali o ba ko s'élever pona ko telemela ba initiative o nzambe azopesa biso. Nzambe a ko venger contre bango. Alors naza kosala appel na bino ba mama mutu te akosa bino o tozotia cotisation o totia babanda ko bimisa biso boyebi meme ba ide moko babanda ko bimisa biso libanda anzoka bazaki na ba charité soki bazwi bambongo na charité biso tobimi libanda koya tobunda mpona mboka nzoka lukuta. Alors lukuta wana 2015 tolingi yango lisusu te tolingi pete bato batanga te o bayebi job description na bango te badirige biso te tokobanda kosukola ntina communauté na biso bacommunauté mosusu eza koavance biso kaka potopoto bazokomotia confusion oyo bao nde balukuta nzoka bango nde baza bafo yango tozosenga esprit ya discernement. Mama nyonso lukoza na esprit ya discernement oyoki likambo discerner zwa telefone benga mutu influence yo te mutu amema ona poto te oza libre. Mama nanga eza te oba mama boboy bapingaka bato o basala jamais. Mama zwa fani nyonso koyoki likambo benga mutu intoxique yo te mutu pe domine yo te mutu pe dimase yo te parce que oza libre ozali libre ya kosala nyonso tu. Alors tozosala sensibilisation oyo po toleli mingi na mboka na biso babeti biso mingi babomi biso mingi tala ndeko na biso Esther
na mboka mopaya telemaki biso pe ba mama na mboka na yuke esengeli to telema parce que quand la femme se lève makambo nyonso echangeaka sikoyo ekomi ntango na biso mibali oyo basombi bango basomba bango mbongo bakolia esilaka mpe mutu nde mutu alukaka mbongo bango bandimi basala bainfiltre nzambe apesi biso makasi par exemple etala mama oyo mama na biso Marie Pauline baestroke 6000 yango wana na organisation na biso tozokotisa structure na biso na Camden mpona kolandela makambo nyonso tu tolobi justice et la liberté pour la femme congolaise mbongo ya mama na biso baestroke ye na organisation oyo comme tozozela l'état a répondre biso mpo mboko eza mboka ya baloi il faut kokende na ordre tozozela structure na biso wana nzambe akosala epuis tozosenga ke bazongisa mbongo ya mama na biso parce que babuse ye babebisi Marie Pauline bazongisa mbongo ya mama na biso Marie Pauline oyo bazwi yango bandeko bino moko boyebi bango mese ngoma paster mosusu nga kutu nabenga paster te parce que bino moko boyebi ye bienvenu alekaka bino moko boyebi chaîne wana babenga yango Ebola TV donc lukuta na lukuta alors na ngongo oyo tokomi na ngonga ya vérité oyo tozobunda biso moko te tozobunda na nzambe alors tozwa Congo tochango awa te makambo esali na Paris epesa biso mayele oyo eza mboka mindele biso tu toza mipaya mutu abotama aza te mutu abangisa moninga te biso nyonso tu toza bana 1900 alors awa eza mboka ya droit l'état ayebi kokata soki ayebi ke oyo aza na raison ou oyo aza na raison te l'état ayebi yango alors mama na nga mutu abangisa yo te mutu aintoxike yo te azwa fone te abenga yo momo eza momo ya contribution contribue mpo na mboka na yo peuple congolais aleli mingi ebele bakufi ebele nzala bekole eza te na hôpital bato ebele bakangi bango na bahôpital bazobima te mpo na mbongo tozala bainitiative ebele oyo tokoki kosala lelo soki mboka na biso ekangolami tokosala makambo ebele parce que sikoyo tozoyeba te nini tokoki kosala malgré moke bandeko mosusu bazosala mais tozolela ke mboka na biso ezala na liberté alors Manchester topesi bato nyonso tu vote tout ezolekela ye alors biso tokoki kokoma esclave te na makambo ezolekela biso parce que toza ba libre arbitre toya awa na mboka oyo mupaya ndenge yo futa siko ya ndenge biso pe tofuta sike toya alors toza na liberté ya expression mpona koloba soki tomoni malamu tolobi tomoni mabe tolobi do eza te ke muninga mosusu aya kogrimase muninga basala bapétition oyo topekisa ya leka te oyo ntango bozoloba ndenge wana kosala bapétition boza kose reproche na nini parce que nga mama pena okofinganga okoloba na nga so nayebi ke likambo wana eza mpo na nga te ekosalanga mpasi te mpe nakomisa reproche na eloko te mais boza kose reproche na nini o bible elobi ntango boza kose reproche na quelque chose répare-toi tokongwama parce que lilfelo ezali lola mpe ezali alors nyonso oyo mutu na nzambe azosala ezali mpona koramene bino na sali nyonso ezali mission oyo nzambe apesi ye aza enemi na mutu te azosala mission la fois passé nalobaki eza na basali na nzambe mosusu nzambe abengaki bango batambola bolumbu esesi bomona basali na nzambe lelo mosusu eza tambola bolumbu mais mosusu atamboli lelo na génération ya bolumbu boloba abeli liboma o mais nzambe aza na bamessage apesaka basali na ye mosali na mosali aza na ministère na ye oyo nzambe apesi yango bamama totelema tosuteni bato baoloba solo tosuteni bato baza mpona mboka tosuteni bato bazolinga biso bato wana bazolinga nde mbongo na biso me balingi biso te tala meme na communauté tala bacommunauté mosusu bandeko na biso banigérie partout tala nde baza koévolue pourquoi pas ka biso yango wana cette année bozoba il faut esila mama il faut totelema bamama ya Camden bamama ya Tottenham bamama ya wapi nazosala appel na bino bozala intoxiqué na mutu moko te tosala bacontribution na biso topesa ba one part Pasteur Jubila apesi account na ye apesi account wana tokozala open tokozala ouvert na mbongo nyonso ekokota tokopesa bacompte ondi donc mama mutu intoxiqué yo te osambo nzambe na bondeli mpona bato nyonso tu balandi confondre bato to baza kose leve mpona koyeba koatake biso
sala confusion nabengaka yo oza esukisa sukisa baoyo nyonso bazosala bacomplot na momo tozobunda biso moko te tozobunda na yo elongo nzambe ntango mosi atelemaka makambo echangeaka zwa contrôle na Congo protege baoyo ya biso babali bakotinda ekweya mpa babinemi confusion zonga na kana bango baoyo nyonso bazosala baréunion confusion baméchant ndenge bible elobi na psaume yawe baméchant nzambe bazala confondi na epe na yo ekita ekende kokata baméchant parce que baméchant baza kodétruire peuple na yo baza kodétruire communauté oyo nyonso yo komonaki aza méchant nzambe kende koécrase kende kodétruire dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth totatoli victoire na yo na mboka Congo mpe na communauté partout kimia mokonzi elanda bino bisika bozwami amen.